Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Libanga ngopo bafandi sana lutendele ezaki ya songe betango afandeli yango ekomi kose ekomi pla elembo ya masoko ne etikala wana ti lelo. C'est un extraterrestre. Etienne Tshisekedi soki alobi likambo monde mobimbe boyi yango na bakongolais ya tikali ndenge wana mikangeli na ndako. Pas de visite, pas de question de visite. Attendez les journaux naï. Tout sous Kalando, RFI, TV5, France 24, RTNC, opposant, cet homme avait raison. Si Malango a sali une deuxième déclaration. C'est un extraterrestre. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aïe toujours n'a pas même pas. Moi, ya moto, le col en anaïo, a réalisé le bureau côté, ce qui a extraité. Mais je sais, l'énergie, on son Zambé a créé un biseau. Nous avons la compétence. Selon Zambé, nous devons être tous des extraterrestres. Nous ne sommes pas ordinaires. Mais sauf que pour développer l'énergie, nous sommes créé la biso nango. Yango tutika la normal. Mais en réalité, pour ça, nous avons tous à la homme normal. Il faut tous à la normale, quelque part. Donc nous sommes tutika la normal, homme normal. Il y a des policiers qui ont été à cause de Zambé. Pour ça, Zambé, il faut à la normale. Au salaka makambu, n'engé mokote na batu nyos. Il faut être anormal. Félix Ayini, comment makambo et bandaki. Et si quand on s'ayini, et si quand on s'ayini, ayebi tolanda malamu na 2013 donc pour obtenir signature il y a accord 4 il y a 10 Abeba pour la signature en 2013 et le revenu n'est dans le bac il y a un peu de place mon côté. Fameuse communauté internationale va aider Bisso. Nous devons dépendre de notre côté. Va aider Bisso, soit ça Moussala, sala professionnel. Caméraman à la mouvement, il y a orateur. Quand il y a maintenant la statique, maintenant la caillonno. Et puis les bitena a pris son permission filmée. Regarde des films tapés 50 000. Ok. Et tu sais que dans le bac, il y a un bango. Pour aider ma partie prenante, c'est-à-dire 14 nations, membres SADC, Bandima ont signé accord. Cadre, il y a 10 Abeba, au lieu de Singana Kingo, il y a Kagame. Nazan a plein de sorties, il y a crise mondiale. Oyo, Nakola Kisabino Kaka, Soki, Osungi, Kongo. Alors, moi, dans prison, il y a un peu de Saki. Mais, pour les bagake, ceux qui ont soumis Congo, c'est les États-Unis d'Amérique. Après, si il est bon d'âme.
Tant que Bamoni 2011, événement de Salamaki. World Trade salaire. Oh. Bah, comme on est à Philippines, 2012. Même 2012, vers la fin, Ira Bazoto. Ira le programme nanga, il y a développement, il y a armes nucléaires. Dans l'Ira Bandango en 2013. Ah, Bamoni, ça toi ça a raison, mais pas pour ça qui va partie prenante, il y a pour signer accord. Mais ce qu'on a, pour ma biso, ma pouvoir, va bloquer. Côté, comme ça qui va faire signer, va payer un accord, et tiens, on va avoir un plan. Tu sais que la femme, Abimakate, nous avons dit que d'accord, Félix. Même 2013, en mars, il y a l'intégration, le mixage, le brassage, le poto, tout ça. Et tu es la fin du mail, aligner les sources comme ça la déclaration de politique. Afin de lobby, Makambuna lobby, et au salam. Alors, quand on va Makambuna lobby et au salam, nous pas là qui chargeait du bureau de Soana, c'était Félix. On a donné le Rabino Tomonaka, na kata parti, donc au Kabwanak. Groupe Yabat, le cola CG Mafunga Zaki Nekongo. Abali ko influencer Bikolo Mususu, na ba Nekongo Mususu, na ba Kasaye Mususu. Que non, Makamboro Salama, une personne comme la partie Yabaluba. Ah, bah tu me souviens du pote. Kitu Tché. Ah, et donc on a dit ça. Où est-ce parti Yabaluba? Ce qui est Kolo Mususu. Il faut que nous soutenions Baluba va redominer. Donc on est si qu'à Batunios. Bakima Kingaï la victoire. Baye Ao. Batunios. Bakimi Félix. Bakomi derrière Mafungu. Bakomi soutenir Mafungu. Félix a coaché Makolo la permanence c'était. Félix a coaché Makolo la permanence c'était à Obeta. Bamsou va passer comme à Fimiko. Oh, alambe la papa de Foufou. Oh, va traiter la bakombo nyoso. Pour Nani, ce qui a quelle mission diplomatique. Azongi, CG Mafungu Azobengaye, a passé rapport et voyage. Il y a habité, il y a été Moutotindanga. Moutotindanga président national. Mafungu Tangwa qui n'est pas président national. Que Nazan a besoin d'un rapport. Il y a ministre des Affaires étrangères. Parce que c'est secrétaire général adjoint chargé des Affaires étrangères. À tout ça qu'un rapport m'a parti. Et tiens, vous êtes secrétaire général. Il faut le poser qui vous donne le rapport. Ah. Mais ma campagne est comme une engagée. Si ce que nous avons fait à Lingibou, habité au Comité à Tatama, Mamoine. Elle va s'en bloc. Et Félix a fait la permanence. Pour la Nini, Félix n'a permis parce qu'on met à Bisso Babo dans la politique, et là on a ce qu'il faut Moutou. Quand je vois que on va sur la terre, sur l'immissaire qui est à moi, et là c'est que Moutou est ça la bientôt. Ce que Bengi Bangoao, même c'est Bisso, Makabouni, Basolo. Oh, quand même, sur le nez qui lit que les. Sauf que les Congolais est conscient. Au moment où les Congolais battent l'ennemi, Bayoka, ma solo
ya mboka na bango sinjo atelemi awa mpe nasisi soki erni nasisaki akei bakotonganga na ndenge apie selon ndenge bayebisinga alingaki koyumela te me masolo ezaki intéressant ndawumelaki sikoyo bato bazaki koluka bayeba démarche nini Félix na père ne baza koentreprendre mpo bazwa ngo bakende teka na communauté internationale bayeba bandi mpe directeur ya cabinet ya chef moleka binga kutu eske basololaka nazalaka te mafungwa meki esimbi te suka nango atiki parti abi eza susu ide mpe site komi eloko afami yalebisaka bino soko olingi ofinga bandeko na biso balumba tala moke nsima zonga nsima mpe tala nsima ok tala nsima zonga moto nayebisi bino soki idps ezali evre ya nzambe te mavungu alinga abomango akomaki na influence moko impossible mais ndenge nalobaka mikolo nyonso nzambe anzamba prédestination ou destination na même période mavungu a préparé koboma idps mpo komipartia baluka même période satana akoteli kabila zwi makanisi apesi ngoyika sanjina amis kumba tango fo babenda na baluka na mbujimai na mabula ya diama nde mutu na mutu azoluka nzela okende bao bayaki kinshasa bao nde baye kotondisa lisusu idps soki kosala nini bato ya mavumu na sans état permanence baluka bauti mbujimai kota Tshisekedi kumba na basans état manga nyonso tokomi na te deka sota mavumu aki asali parti na ye nde nsima mutu nyonso mayele ezongi mavumu alukaki nini ayeba makambo Félix na permis bazosala abiso ya communauté internationale mpo bamoni bilembo mais le reste oyo Tshisekedi azobomba eza nini nde omoni bitumba oyo tobuni yango na mundele atie bamécanisme nyonso a marche esimbi te. Pourquoi? Etienne asalaki mutu na mutu asalelaki azwi afiniko na ye na miso ya bato akumise te na miso ya bato aboya Félix mpona nini bato batenir compte de que Félix c'est lui afiniko pour ceux qui vont comprendre que Fachi yende afiniko basali mabe na miso ya bato azokoniye aokangela azobenga na ye mais vers minuit même moral UDPS FIFA bakandi notre secrétaire, ancien secrétaire général Ouamanette Chibana
Soit Bangona Félix, il ne faut pas que me répondre l'invitation de la Suisse. Pour comme à l'aéroport, Bangona Félix, me bakango Chibal. Donc, à tout Etienne a télémis liboso ya ndako. Tous les combattants aux Akiwana. Etienne a zolo banini pour tout. C'est là qu'il faut aller quelque chose. Abi que les moyens lycée. Bazalaki na Félix. Badi que Félix est l'engagé. Nakangi kakaye. Alors il a dit non. Batinda qui est à Salani. Et nous y bisaye du Kamboba qui est à Salaya. A continuer dans le donc, Télé ma personne qui tu vas là, et les qui Nakanda, Baliye, prison. Na prison, à un matin, na Koufa Pamba, na Osala. Babimisi. Si on a bimisa, bayo ka yé na aéroport. Ah, yo, on est kende wat. Oui. Bakangi. Mais tiens, la badigo tourne. Mes chers compatriotes, quand nous faisons l'envahie des Perses, nous travaillons Moutou. Ce qui Moutou, il y a Moutou. Et c'est là qui, après 8 traitements, moi, je sais qu'elle est calme. Et l'autre Félix, qui l'ont Antoine, à saluer la communauté internationale, on comprend la réalité. Bitumba, Makas, la frontière à Rwanda. Bato bakumu kima Bitumba la province moko ya Rwanda, bakumu kende na kati ya Rwanda. Ndenge le bitolo baki to ebite to lala ndenge nini. To ko lala mo faire de sa côté. Rwanda, tope Rwanda à côté faire DC, on ne sait jamais. Mais Rwanda gangi mbangu. Que communauté internationale, Est-Africaine communiste, Talamaka, Nana Fandi Nangana Kibumba, Nabuumba, faire DC, attaquer nga. Dès qu'on a pu nous dire, Yaye. Pour la faire de sa salle communauté. Il doit être vivant. Il s'en dit qu'on a préféré le bas politique et ça pour tout. Politique a mis le bas le baté, il y a Mwando Timba, il y a Daniel Safou, mais il y a Fayoum. Awa bayebisi ye kombo ya tata na kombo ya mama otangaki na gumu ngai muzitu mutu napesaki yo okoki politike eza makambo bilomba loba te muzitu alobi kombo ya tata soki ngiami sengi soki ngiami nini wana César ngai nde napesaki yo napibili yango na page ngai nde napesaki yo. Alors, ngame na pesa ki yo komwa tata otanga ngai so na lobi na traba ndwa ko ya lisusu te voilà sa première partie donc ngai lobi ke ngame na pesa ki yo komwa tata ngasi mingi soki César soki Gérard na pesa ko papier otanga nana lobi grand bandu doit qu'il y a les sous-soutés. C'est que deuxième partie est ça. Dans cette deuxième partie, il va rebima, dans la commission qui y a bandu. Va mettre les regards. Quand vous voulez mettre un commandement, on appelle ce pas le professeur Kalé. Pourquoi? Parce que parmi les fondateurs, Kalé, Azate.
Eza Tshisekedi, Fayulu, Muzitu, Bemba, Katumbi, Oazana, Matungulu, tout ça. Boussa Nyamwisi. Bamone ba fondateur, Yozui Kalele. Au PC et pouvoir, il y a la mouka, la qualité, vie. Allo la team, baby, inzi, atoza chez Agnès Business. Balobi atote karabilo kwa qualité ni paraya. Toujours chez nous, Agnès Business, nde makambo. Babi awa toza na cotille, toza na makayabu, toza na viande, toza na makoso, toza na poisson, toza na huile, toza na semoule, toza na loso do nyonso oyo koluka awa ezali na prix ya se. Agnès Business, en tout cas, la prix na biso est vraiment abordable. Toza na biloko ya bien, presque l'article nyonso zoluka. O maya froid, o makoso, mbisi, sternum. Donc en tout cas toteka na prix ya malamu. Venez nombreux à votre sac à réduction. Donc, on sommes par carton et belé de ces lots réduction et après. Nous avons tout justement en avenue Lumumba, numéro 6168, derrière il y a l'aéroport et Ndolo. Makata lopango on a bachinois bateka ba vitre ba benga ngo wai. So outil triangle ozo kende vers côté ba boaka ba bloco na Ndolo. Venez nombreux, tu as juste un limité awa. Donc awa nde balobi makambutu ok. En tout cas, ce que vous avez décidé, vous avez bien servi. Bon patapatati awa nde chez Agnès Business toujours tokos. Donc makambo chauffé. Deuxième partie koya. Kozala biloba loba mingi te. Même biba lobi yango. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Zala na politique ya Etienne na Fachi. Ya yoka mingi kolubanda. Et puis ce qu'a lobby, bondima te atika liwana. A changé te qu'on a le bac on prend la beauté atika liwana. Il no moko na bilembo. Ndebo kolobaki akosaki tolobaki vérité. Bitumba pe Bitumba, chef azui a vu accueillir pour quelques heures d'Angola. Rwanda a sali communiqué, faire DCP a sali communiqué. Kaka yebo ba pelissimo. Kaka yebo ba bandiko danda ndako eziki. Boye ndako eziki. Comme le pyromane dans sa peur pompier, ils ont salé les camps. Mais quand Kabir m'a salé les camps, on m'a dit sous ce qu'on a comme la victime. Oh, vous allez que c'est victimisé. On a sa politique de victimisation, mais que va tomber dans un salle. À saler les camps. Ami Bibi sur le col là, il y a des victimes. Almalobi est un jeu à pyromane, sapeur-pompier, orchestré de toutes pièces, parce qu'ils ne veulent pas s'inscrire dans la volonté des accords de chef d'État de l'EAC. Abisa théâtre, d'aventure, oyo, bateau, bazo sala. Pas bateau, pour ça, ma bango. Ezate batosa ba accord ba chef de l'État ya ba pays membre ya East African Community ba signaki bazolinga kotosa yango te bandeko okende sabi na cantonnement simanango désarmement après désarmement identification après identification mwana na mboka na bango ba pyromano yo ba sapeur pompier rwandais balingi yango te. Ba matin Rwanda alingaki koyoka likambo yo te ya feuille de route ya Luanda. Oyo baki d'abord cesser le feu. Ya mibale cantonnement. Cantonnement sur place te. Cantonnement bino nyonso vers Sabignon.
Rwanda lingaki yango te na M23. Désarmement, identification, Rwanda zonga wapi? Nomoni lokola bamoni mokili mobimba na bapare na bango banglais baaméricain balobi respect ya processus ya Nairobi 3 na feuille de route ya Luanda. Nomoni bapyromane basaper pompier babali kocreye makambo na place ya respect ya cessez le fait bango bakomi koatake baposition ya FARDC. Et après balobake biso tofandi na Kibumba na Buumba na groupement ya Kibumba alors FARDC aye attaqué biso mais armée zo répondre bango biloko kotie moto na ndako mpona biloko boyibi trace ezala te alors bokomi koluka bato baya kosala baintervention bolo baFARDC moto abandi bino IDPS viva. Abi bazan a besoin ya respect ya ce seul fait. Naba accord. Alors, ok. Naba accord, ça va. Naba accord nyonso yo to signer. Bango balingi yango te. Souvenez tous, après les accords ou la feuille de route, signature de la feuille de route, il y a le 23 novembre 2022, Kagame Tangwa Zongi, esprit et Zongi, à quel parlement, à quel compagnie il a signé. C'est-à-dire, il a compris que feuille de route, il a signé un bon matin. Natanga Kozonga Nanda Fudanga, Alina Kemeroua Kanango. Donc on amplifié tout clair. Malheureusement pour la Bango, heureusement pour la Congo, armée ici, il faut d'aller. Mais tout ça, il Bango, Makambo, tout ça. Mais tout ça, il y a des balobi. Oui, il y a des balobi mercredi, mais il y a des balobi lundi. Est African Community, à Zotala. Nations Unies, à Otala. SADC, à Zotala. MONUSCO, aucune communication. Ce que tu as dit, Rwanda a dénoncé attaquer la frontière. Faire DCP à Yé. Abandonner que ça la communiquer na Yé. Les alliés, il y a des pyromanes, des sapeurs-pompiers. Le prétendu accrochage qui jusqu'à la frontière serait survenu ce mercredi 12 avril sur Monyinou, un groupement Kibumba, est une défensive ennemie. Est une défensive ennemie censée être actuellement sous contrôle de la force régionale et qui aurait opposé à la jeunesse de ce milieu communément appelé le Wazalendo au M23 n'engage à rien le FARDC. FARDC a dit prétendu, c'est-à-dire Andi Mango Koutouté, a dit prétendu accrochage jusqu'à la frontière rwandaise serait sur donc l'union sur ce conditionnel là à l'ingib affirmativité oyo lokola eyaki mercredi le 12 avril na montagne Nyindu na groupement ya Kibumba ezakaka lokuta moko banyangala kata bazolinga basala mpo na défense na bango nzoka baza sanse lelo bafanda esika moko babanda kokontrole bango na force régionale lokola bazolinga ke lofanda esika moko te na sous contrôle ya force régionale nde bakomi koluka makambo oyo. Alors prétendu accrochage na bango ezaki opposé
na jeunesse ya milie wana na nyundo oyo tobengi bango bawazalendo ndenge babundi wazalendo bajeune na quartier babundi na M23 likambo FARDC na kati eza wapi? UDPS viva bajeune na quartier ya nyundo babundi na M23 so ya FARDC na kati ezali donc bakomoluka défense po bakima bakende te na cantonnement sous contrôle ya Est African Community to mpe ya force régionale habite bitumba na bango na bajeune na quartier etali FARDC te kaka biso tolobaki bajeune wana bakomi na même statut na armée lelo oyo toye tolobi groupe bajeune ya quartier babengi bango wazalendo babundi yalo ndenge tozaka na baallemand baanglais baaméricain bayupiyu banani na bakartier sikoyo police ye couvre-feu na quartier moko bakutana baaméricain bagarre ya bourgmeseni so bino boye na quartier baaméricain ya bawazalendo so bamoni mouvement na bino eza nango clarté batake bino so bino bolobi FARDC bino bofandi na bino FARDC aye koatake bino yango FARDC alobi etali biso na nini bawazalendo bino bobundi soki bokomaki mpe na frontière ya Rwanda bino M23 armée bobundi na bajeune ya milie wana bajeune ya milie wana balandi bino ti na frontière ti na frontière so bozo koakize FARDC boboye makambo etali biso FARDC te toza koanonse bino tokendaki kuna na nyundo tose renseigner balakisi biso bato babundi na bino bajeune oyo babundi na bino bazaki 59 bazaki kaka na 4 AK-47 bazaki 59 bazalaki kaka na 4 AK-47 bazaki na baflèche makonga na mbeli na machette 59 personnes 4 AK-47 flèche likonga mandoto nde bango wana balandi bino te na frontière prévane ntango toyoki sango tokiti na nyundo bango nyonso 59 tokangi bango toyela bango na goma prévane bango bakangi bango UDPS viva UDPS viva balakisi bango 59 4 AK-47 baflèche bamakonga machete kuti mpe mbeli ya fundwa mbeli ya Thomson bambeli 59 personnes nde bango bobi balandi bino ti na Rwanda po bomona ke biso toa concerne te bango 59 bango prison bakangi bango UDPS viva
Donc, ennemi, azosala nyonso akimaka nteluma. Mais, wana mama Marche, ana mayele bele. Donc, mayele oyo, bakoko na biso bazalaka nango. Oyo, bakapitaliste na impérialiste tango baye na moyen et au plateau ya Itombwe na fils tango baye na Mulenge na maya Mulenge na montagne Mulenge te na maya Mulenge bazali kotimola or kuna tango baye na ba esclave rwandais. Écoutez, bakoko na biso, ba mathématicien, ba physicien. Bakouti bango déjà bazo travailler or. Bakouti na os nini? Acham. Oyo formule ya mathématique. Bakouti bakoko na biso basa la formule ya mathématique na os acham. Mais bazui quelques élèves. Parce que la chabango, la formule, il y a mathématiques. Parce que la bango en Arabie Saoudite. Oh, le bon mathématiques, et ça, les cambouya barabe. Bon, il y a des sons. Mais il y a un Nzambe. Après ça, on a vu ça, il y a un Félix Azama. Donc, les loyaux, d'accord, 59 ans, baboubi bino. Biso kangi bango 4 AK seulement, na mbeli ya fumbwa, na makonga, na ba flèche. Bino na ba roquette, ba lance roquette, ba nini, donc 59 personnes, na 4 AK 48. Il est PSC vivant. Alors, ne nourrissant aucune ambition de violer les accords de chef d'État, le FARDC demeure dans la posture de l'observance stricte du cessez-le-feu au regard du processus en cours. Conclut le lieutenant-colonel J.K. Kaïko. Alors, Namutu n'a pas fait FARDC, toujours Kanisata Ndambouté. De violer l'accord, le processus en cours, surtout les Camerounais, l'Italie, cesser les faits. Donc voilà mes chers camarades, politique de Baketaranango. Comment attendre cette politique? Il faut nous tous travailler pour le côté de sa politique. Comme ça, la politique a l'ONG à Bakagame. Comme ça, la politique a l'ONG aux politiciens congolais, soi-disant, politiciens congolais, Basala. Ça, la politique a Moutou. Toyemi que, n'est-ce pas, dans le moment nyoso, les pays membres, à tout moment. Pour ça, le problème, il y a du contrôle. Par contre, comme on appelle la 4, va faire des guerre. Va réaliser le peuple, il y a balkanisation. Et ça, le bango paye de l'autre côté. Tant que Babo Malumumba va utiliser qui banane. Non, on a casque bleu. Va utiliser Bakame. Affrontement là. Na Kasanguru, banane. Force onisienne au Maroc, mais à Ghana. Pas question de Malumumba. Bon, Congolais, Africains noirs, pour Africains et Mondele, Congo. Donc, les gens du pays, même dans Yuana. Bazana ambassade na bamoka ba pays ya binemi na biso. Ba kopesa bango instruction.
instruction est pas le président de Bango. Et le chef d'état-major généraux. Et quitter le commandant de Bango dans l'opération. Bah, sur le terrain, va compliquer la situation. So, biso ya monano, nous, ba force wana, ba wazalendo, maimayo. Ah. Non, il faut être fatigué. Bah, il y a un groupe autodéfense. Armée à l'objet de Bango, bino lokola boza bana ya mbokoyi. Beaucoup de mais beaucoup organisé. Beaucoup de l'autodéfense, beaucoup organisé pour la vigilance et sécurité. Il y a un groupement à Bino. Waza Lendo. C'est-à-dire, pour que vous fassiez ma bénie. Dans la sagesse, le groupe Moussous, sur 59 Bayaki, sur 58, mon compte au Bibinoté, Baoune, de Bawazalem, Binoté, Binobotique à la caca, à civil, mais vous avez la vigilance dans mon carabine. Les autres ont commis le même pied d'égalité de la FARDC. Vous devez comprendre, et l'autre commune Félix à Salaki pour bloquer la fameuse communauté internationale, la East African Community. Il y a qui va piéger Bisson dans ce seul effet, mais désormais, il y a un groupe arménien. Oh, le groupe armé, même de l'ici communauté internationale, paye. Donc, si nous, la communauté autodéfense, même pied d'égalité, FARDC, c'est-à-dire qu'il faut pas la discipliner. Dès que FARDC ça discipliné. Donc, si on a dit cesser les faits, là, autodéfense, cesser les faits. Si c'est que les femmes de bien, Baounde, Binoté, Bino Bolongoé. Mais quand tu as la liste, le groupement na Bino. Kibumba, na Burumba. Le village Nyonso, na Banyimbo, tout ça. Kishiche, côté Nyonso, dans la liste du colonialisme. Ce que vous cessez le fait hier et frapper, faire des dans le groupe, il y a autodéfense. Il y a communiqué, il y a Wazalendo. Oyo, Bazali na quantité. Oyo, Bazali Banda. Après communiquer, il y a Rwanda. Communiquer à FARDC. Dès que vous faire de ça, il y a 59 bango na minduki mineka kana bambeli. Au bilo bokimiti na Rwanda. Alors, bango peut pas se communiquer. Les rebelles communiquaient aux Wazalendo, signé Chakali Bongani, porte-parole. Les rebelles M23 qui se sont retranchés de quelques localités pour préparer d'autres attaques et occupation de nos terres, comme ils l'ont toujours fait depuis le début de cette agression. Alors, il y a des rebelles, oh, basali lokola balongwa na baentité, na balokalité, bakei bisika mususu kofamba, en groupe, bazo préparer ndenge nini bakoki koatake bavillage na biso mpo baokipe mabele mosusu eza na bamboka na biso ndenge bamesana kosala
ou tababali ko agresser biso. Vu que ces groupes n'ont aucune force pour occuper plusieurs localités, la force de l'Est African Community a toujours intervenu. Tout le monde dit que les rebelles baza na makasité ya kuattaquer la localité na biso nyonso pour occuper yango des plans et salami. Et tant que bango baza kuattaquer force régionale ya Est African Community baza koya l'intervention na bango. Pour combler à ce vide. Donc, ici, quand bango ba kokate, c'est le communiqué ba wazalendo. Force régionale, aza koya lokola na appui pour combler vide. Ici, ba M23, baza ko ndenge ba progresser. Faire face à cette escroquerie, pour faire face à cette escroquerie, complicité de l'Est African Community, les résistants font tout pour empêcher ces envahisseurs. Et c'est dans cette même logique que les EPLC Wazalendo ont attaqué une position rebelle du M23 à Nyoun. Habitant ou Tomoni Yango, escroquerie ezali, complicité ezali, la force régionale entre M23 na Bango, biso na même logique wana ya complicité, biso ba Wazalendo toye ko attaquer position moko ya ba rebelle ezalaki na Nyundu na groupement na biso ya Kibumba. Mais bandeko na biso yo bakendaki ko attaquer position wana ya rebelle na Nyundu na groupement na biso ya Kibumba, bakangi bango lelo mercredi na force na FARDC akangi bango amemi bango na go wana na communiqué. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Congolais nyonso azali na mokumba munene ya ko défendre mboka na ye, bilembo ya mboka na ye, mabele ya mboka na ye. Soki motungisi moko pe mobulu moko euti na libanda elingi kota na mboka, Congolais nyonso aza na droit ya ko défendre. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi dans notre constitution. La constitution na biso lobi soki mobulu ezali, complicité ezali, menace moko euti libanda, Congolais nyonso aza na droit ya ko défendre. La constitution lobi service militaire obligatoire et sengeli ezala instauré selon conditions fixées par la loi dans notre constitution. Tout le monde qui a na conseil des ministres ndenge balobaki. Congolais nyonso akokoma paramilitaire, réservistes, tout ça. So bangole basa communiquer to pendenge babi to attaquer Rwanda, to attaquer bango comme ba Congolais, on bazo respecter constitution na danger tout le monde. Mais si tu as bakende na Sabinyo, tomoni bango na Nyundo, na groupement na biso, bakomi ebele, bazolinga ba attaquer, babotola mabele na biso. Yango lokola constitution, et pesi biso ndingisa, de biso, ba jeune, ya Wazalendo, to attaquer bango. Alors, nous ne pouvons pas attaquer Bango. Faire de ça, Akangi Senganer. La ministre Toloba, Akela Bango na Bo.
complicité pour Nanini y a communiqué à FARDC dans Wazalène. Pour sanction internationale et à thé. On a qui Mikoleleki, tant que Russie, le corps a commis la présidence à Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans la Russie, a fait ça point à trotter. Na reine naïe, les affaires africaines, Mingi la première position. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Tout le monde Angleterre, elle a parole. Aux États-Unis, tant qu'on a eu parole, il y a président et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout dans RDC rapport, il y a gestion, il y a Mindou, Oyo, Azo Somba, Azo Girango Mbenge, Ni. Nyonso yo eza ebandeli ya koluka biso makambu. Ndenge tokreaki ba autodéfense. Ndenge nini autodéfense oyo aza na mandoka minene pe ya makasi koleka FARDC. Bango moko mpe bakoki kosala déclaration na Goma. Balobi toza soutenu na motu te. Tosomba mandoki na biso na mbongo na biso ya cotisation. Comment mérite na conseil bazoluka situation ya crise sécuritaire na Congo yoko luka batu na biso gestion ya mandoki. Ndeko te comprenez qu'il y a un déjà walenzo bino molongwa otika la population civile pour mabeko kikoya bino ko défendre. Des femmes de Sénégal, le sont que beaucoup dans le quartier. Donc, MONUSCO a voulu, dans ma petite, ma charge de tout cas, la victoire. On s'est communiqué, on a accusé la police nationale congolaise ni MONUSCO n'a pas à chaque Babundi. Parce que le bino, au Bundi, n'a pas dans le quartier. Dans le quartier, on peut pas Congolais. Pourtant, la sabino volonté na biso, to kiti kuna, to kangi bango nyoso 59, 4 armes seulement. Na bambeli, na makonga mine, na 8 flèches, na mabanda, yango bokimelaki. Bango pe baye balbi to sali yango po to moni bango na montagne ya Nyundo. Baye bele. Likanisi na bango ezali babotola biso na biso. Mais constitution pour les présidents makoki. Yango na kendaki au nom ya constitution. Na take bango. Ko babotola babele na ngati. Toutefois, nous te kwa mboka pe lobi, mutu nyonso soki danger eza. Na mboka, il faut sa responsabilité. La commune qui s'emboca. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire. Sous peine de haute prison, Abim Mokonzignos, Nakacha Congo Mobimba. L'autorité provinciale, l'autorité locale, l'autorité coutumière, selon la Constitution, Bazan a devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire, sous peine de haute trahison. Sikoyo bango bawazalendo tolongola ki bango bozala moto défense te. Sikoyo groupement wana eza ya bango bango bakolo babeli. C'est-à-dire bazali ba autorité coutumière. Ceux va se référer dans la Constitution. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière,
azali na obligation ya sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire. Ce qui a sali en moté, constitution de la biso ezali haute trahison. Biso baundu ya wazalendo tolobi lokola mabele ya Kibumba eza ya biso. Alors tomoni ennemi bayebisaki ye akende na Sabinio, ye aye na Kibumba na groupement na biso. Alors constitution okole epesi biso makoki yango tokende kobengana bango au nom de la constitution comme baautorité coutumière. Soki tosali yango te ezali haute trahison, il faut bakanga biso. Omoni ntina oyo toyebisaki bango bino bozala baauto-défense te otikala me lisu likolo ya lisu. Sikoyo likolo banini communiqué ya Rwanda likolo bawazalendo nini esa baza bagroupe armé te, baza auto-défense te, baza baautorité coutumière, bafandi na groupement na bango basituki na localité Bumba na village Yungu bamoni ba M23 na barande baye ebele na mandoki nde bango lokola baautorité coutumière bazwi mabanga mbeli flèche makonga na 4 AK-47 na 59 gènes bolanda bango. Sikoyo communauté internationale Est africaine community SADC Union africaine Union européenne bako sanctionner bana quartier yo ndenge vous sanctionnez bango comment bango basalango au nom la constitution de la République comme autorité coutumière. Ndenge kamwana sampu basalaki alobini kanyo nazoka statika nyoka napesa kabila wana soki na pesio ezali haute trahison. Soki bakamata petit trésor bainfluencer ye petit trésor ya Mazembe te kanyoka 4 nini kamwana mwana sampukatu kamwana sampukatu le vrai nom pour tout trésor les médecins là. Ce qui m'a influencé dans ma chef coutumier à Kabinda Ndima azui kanyoka parce que déjà voici il y a voici déjà bazouaki etikalaki ya mobali ntango afandi abi jamais oza haute trahison soki ameka nde lelo oyo Joseph Kabila za ntango supangaka longwaka tangi alinga komakasa ye. D'ailleurs, ce qui me mémoire d'anglais sous malamu, mouton ya télé 50. Jean-Marie Kassam. Alors baki bakasaye, il faut que vous la tolérant. Quand on a 2020, non 22. Alors vous la tolérant. Zoé. Azan de Golabino Kassaye. 3 années, na passeport na ye, na carte électeur na ye. Beaucoup de monde a combo na ye, Mwanza, Mbala, Kankonde. Voilà. Mathieu Langoyo, procureur général de la République. Zoé Kabila. Bayebi soki biso aza lipasa ya Joseph Kabila. Mais Jean-Marie Kassamba, dans une émission télévisée, la télé 50, a dit bah oui, bon, à la tolérance. Zoé, c'est votre frère.
c'est un Kassaye au nom de Mwanza Mbala Kakombe. Ce qui Zoé Mwanza Mbala Kakombe Aza Kassaye. Donc elle dit que Joseph Kabila Aza Kassaye. Ce que Joseph Kabila Aza Kassaye, Laurent Désiré Kabila Aza Kassaye. Mes chers compatriotes, de comprendre le combat congolais à fabriquer les camoupois comme ça va solo. Comment à ce niveau Kassaye va soutenir Mwanza Mbala Kankoni, Tabangi va le gouverneur ya Tanganyika. Donc Kassaye va tolérer de soutenir. Mais aujourd'hui le Bango c'est Kassaye. Mais Makambokoya, garde du corps de Joseph Kabila, et Kimaki, a dit déjà au salon de la vidéo. Garde du corps, Bazalaki Kokengela, maman ya Joseph, maman Sifate, maman ya Joseph, Nabande Komususu ya Joseph. Kaka na Kinshasa. Mais ça l'uni. Quand on est au pouvoir, garde wana au Baboni na Joseph. Le roi a le pouvoir aussi. Il y a quand même le principe aussi. Abandi komema balvi batu. Nanda ko na immeuble oyo bazaki na mama ya Joseph. Il y a Joseph. Un bon jour, par malchance, Joseph Ayer atteint la mer à Koutibat, à l'Obirien. Mais gardons aux témoigner, Abi Joseph Fatal là qui biso na misu mabe. Là déjà on comprend qui danger zapo alingate tobe talisolo. Que si Fazaka maman n'était Alina quitté, peut batubaye batté. Mais n'engue pas visiteur bakomi koya à comprendre déjà to yebi si bat que maman na yeyo ba déconner bango donc sifa an aza maman n'était. Abi pays beaucoup kaka na moni modernisation et tambola kitoko eza RDC. Oyo mama boti yote ozwi mama batu o fabriquer o commissie mama mayo abiloti mama sifa aza mama ya modernisation abi mama ya Joseph aza abilenga amoni lisu mabe akoti awumeli ndenga awumelaka te abimi ngai pe Master oyo tozaki na ye baboma ye tata mama famille na bato nyonso oyo bayebi visite moko abima azali keba na bavisite nesika ozokende donc na bavisiter oyeba te sans trace. Le Rwanda a la poto, a témoigné. UDPS viva. Alors, les questions suivantes nous viennent de l'esprit. Mituna est belé. Ezoye la biso na makanis. Mituna ngo yango. UDPS viva. Communiqué ya bawazalendo. 59 personnes na Mabanga, na Mbeli, 8 flèches,
4 Makonga na 4 AK-47. Balobi, mituna mususu, eye la beso na makanis. Mituna ngoyangoy. Pourquoi, quand les M23 attaquent notre armée et les Wazalendo, la force de l'EAC n'a jamais condamné cette attitude. Abipon Anini, Soki Rwanda, na M23, va attaquer FARDC, va attaquer Bisopo Wazalendo, EAC, Est African Community, va condamner attitude yote pon Anini. L'Est African Community nous doit des explications. Babi Est African Community après ça va une explication. Depuis ton bandit, c'est le fait. M23 a ça pour attaquer FARDC. M23 a ça pour attaquer Wazalendo. Les forces régionales, il y a Est African Community. Balobaka et l'autre côté pona ni. Deba Wazalendo balobi Est African Community. Vous pouvez savoir explication. Pourquoi au début de la force régionale de l'Est African Community avait annoncé venir aider nos FARDC, mais une fois arrivée, elle changeait sa mission en disant qu'elle n'est pas venue combattre. Abipon Anini, la force régionale de l'Est African Community. Soki bolingi moya na Congo, bolobaka boye pour aider armée na biso. Mais soki kaka botie makolo na Congo, au changer discours bolobi boye ko bundate. Vous pouvez sa biso explication. UDPS viva. Pourquoi interdire nos forces armées l'accès dans les territoires abandonnés par les terroristes? Et pourtant, la mission principale de notre armée est la défense de l'intégrité de notre pays. Pour l'année Est African Community, le territoire oyo ennemi azako abandonné. Vous pouvez ici armée na biso. Bobi armée acha makolo kunate. Zokande mission principale ya armée na biso. Eza ya kobatela intégrité territoriale na ye. UDPS viva. Viva Yabu, ngambile mal. Plutôt se laisser être attaqué par ces agresseurs, et pourtant notre constitution nous demande tous obligatoirement de nous défendre. Abis Motosani, Tomitika na biso ndenge wana, tobundisa bato wana te, to attaquer bango te. Tandis que constitution na biso ezosenga biso nyonso obligatoirement elobi na biso to défendre mboka na biso. Nous avançons des mesures nous annonçons des mesures de grande envergure contre la force régionale de l'Est African Community. Unitaire qui semble avoir une autre tournure. Alors, le col est salibé. Bakangi, Bandekonabiso 59. Faire de ça, Memi Bango na Gomo. Ate Bango na prison. Constitution, le Binabiso photo battre la mapele. Na mituna biso totuni bino Est African Community. Le pôle a besoin de sa biso et à noter. Toujours la responsabilité constitution pécibiso. Nous avons annoncé bino. Na mikolo ezako ya. Ba action moko à grande envergure contre Est
africain communiste. Ndenge babandaki yango lobi babandaki nano na ville morte. Lobi babandaki nano ville morte na Jomba. Wenze te, musala te, eloko te. Babi tongi te préparer ba action jusqu'à ce que bopesa biso eya. UDPS viva. Donc, par là, nous avons préparé les contre-attaque contre force régionale. Ce qui va permis, comment tu vas jouer dans Nangela. Et puis comment tu vas pousser dans la bagarre. Comment tu vas pousser dans la bagarre entre eux. Autodéfense Moussous doit respecter ce CLF. Mais Wazalendo, il y a une autorité coutumière. Il y a une autorité mais dans la liste, il y a une liste. Il y a une autorité dans le quartier. UDPS viva. Watani. Tolandaki dernièrement Thomas Louak. Badiloko na lobaki même to condamnaki ba propos na ye. Ça dit ezako bala na te na bureau de loi Tchania lobby. Attendez biso ba officier supérieur ya phase. Oyo bazaki ba demi Dakar. Ba combataki ba kufa pour na armée et puis ba bundaka pour na armée. Et ce que tu dis pour l'ambelaye ex-phase a défendu qui Mbokate preuve année basundela ki Mobutu preuve année basundela Mobutu bangunos baboko kunda badoza dictateur salaire eza mike batie minduki na mesa ti Saddam Hussein akomi kotambola kokende luka bango na bandako aboma bango mpo batrahir tata na ye tout omona mamba bobila da wana aéroport atuni général Mayele abi Mayele na yo mpe osali tata no boye na aéroport baimage ezalaka dona na yo mpe osali tata na yo boye toli koloba baofficier supérieur ya forces armées zaïroises bandimaki sacrifice suprême. Mon ami, la plupart, bazaki demi Dakar. Si nous demandons Waka, attendez le biso demi Dakar, nous sommes là, bakufa kimbe, pour sauver la République. Ndenge moko na Mamadou Ndala. Je suis le sous-procureur général de la République, au Fongola dossier. À ta bonne information, Mamadou Ndala, Thomas Louak alobi, alandi sango ambongo. Alobi, tata naye sénégalais, maman naye congolaise. Demi Dakar. Or, toyebi Mamadou Ndala, papa ne muta Ituri, maman ne muta Nord Kivu. Azaki kutu suki babega bago banane. Un servant na catholique juste quand on a armé à quoi embrasser religion musulmane pour ma papa n'est pas protestant azuko ba kombo ya Mamadou yango pe tambola mais bobengi 50-50 mais akufa pour na république donc et ko kozalaka wana ba penser ya Thomas Louaka. Mais et balana na loi Tchani te loi Tchani ezaka pour la présidence de la République, chef d'état-major général. Mamadou Ndala est chef d'état-major général, il était premier ministre. Mamadou Ndala est premier ministre, était Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale, la Sénat.
nde bisika loi tiani elobi faut ça la nini pour verrouiller procureur général de la République et en armée Mamadou a qui commanda opération la zone opérationnelle. Alors babiloko balinga ki bal melisa biso na ba média ekuta ke tozami to qui peut bango te mais tolandi ye moko toma lwaka amenace sikoyo Mwando Timba ya ba propos Mwando Timba lobaki ya ukata Katanga ye moko toma lwaka na propose avant-hier aboyaki lwango mais ntango asatake na Mwando alobi mpona loi tiani oyo moko asopoza nango toma lwaka trouve irresponsable inacceptable et choquant de la part de Christian Mwando Timba de menacer la République. Toma lwaka alobi mpona likambo ya loi tiani amoni comportement Mwando Timba na maloba eza irresponsable inacceptable to ekoki kondimama te mpe ezosala passe na motema yo un individu okende komenace république mpona kobalkanize république alobi en recourant à la sécession du Katanga si cette loi est adoptée ndenge bolobi soki loi wana baadopte yango bino bokoya bokati Katanga na kati ya lettre na ye a rappelé que constitution na miboko ya république ezomettre à disposition de tous les Congolais une palette d'initiatives et d'actions politiques pour faire échec à ce projet. Abi Bobeko ya Congo était à disposition ya Congolais nyos. Palette moko ya ba disposition na ba initiative politique pour faire échec na projet oyo. Alobi eza na ba manifestation ba filmant ba pétition abi wana eza constitutionnel soki bomoni loi tiani proposition ya loi tiani eza mabe constitution apesi nzela ya ba manifestation bobima na balabala bosala ba pétition bosala ba ville morte po loi ngo ezala voté te loi sakata yaki loi sakata telemelaka loi sakata même ina totelemela yango esimba te avant les élections même il y avait aussi proposition ya Malonda totelemela yango Kabila tout fait tout flamme loi eleka te baparlementaire babanga bongo lelo constitution lobi proposition est un individu accompagné par un député selon règlement intérieur dans le statut à Parlement. On a moni lobby à Mbongo à Zongeli Ango Lissous à Fingi, les députés sont des sorciers. Les députés nationaux sont des sorciers. Ya kozwa loi wana kondima yango pe battre yango pe asengi lisusu mbala mibale église catholique basopose mpo nango ntango afingi bango basorcier animé d'esprit satanique mpona koekarte bakongolais mosusu na quelques secondes namoni molimo eye oyo je sais qu'ils sont des sages. Donc ça l'effort,
Louango et les kate. Nous sommes finis dans une espèce de sorcier. Et l'on pense ça, dans moni et sali makele le koleka ndenga lobaki na pak. Oya lobby en tout cas ko finga ba député ba sorcier. Wana alekisinde. UDPS viva. Donc c'est ça la manifestation politique. Tout ça la film la pétition pour loyer les kate. Mais il y a le baquet tozo kata katanga. Thomas Louaka Aboui. Alors dit en mémoire de tous ces Congolais qui se sont bâtis et sont morts entre les années 60 et 63. Donc, un grand nombre